likambo ya lupangu oyoyo ya mama Nicole Awatoza na mobali na ye lupangu na bango to lupangu ya mobali to ya mama Nicole. Bandeko boyoki version ya mama Nicole ye moko. Boyoki version ya mobali na ye epai ya balobeli. Boyoki ba version kidi. Me bandeko bokoko suka wana te. Fo boyoka pe version ya Papa Robo. Ba version nyonso eza nécessaire. Pona ko juger likambo to pona kozwa solution na makambo yoki atoko pesa bango solution te. Mais yo muto ozoyoka ozoluka omona ata likambo au clair. Soko moni clair te ozoluka ta makambo moko eza na nzela. Bamiso obayoki version pa mama Nicole bamoni clair. Bamoni yango pe na nzela. Bamisusu obalandi na nzela ya mobali na ye pe na balobeli bamoni clair, bamoni nzela. Bandeko esoki wana te ponga Papa Robo na nalobi te. Bolanda ngai bandeko. Bote bapapa bamama bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba mama Nicole na mobali na ye bolandi ba histoire na bango bazali bolingo ya kala deja. Boyebi pe histoire ke mobali na ye mutasala abengisa ye mwasi a partir d'Afrique tiawa. Botala pe na ba publicité awa banda magasin oya awa tozwa e fonctionnaga na ba vidéo to mona tout le temps mama Nicole. To mona nenga bosakawa to mona kene ba publicité tangwa kala to mona kene ba publicité ba siatul ya ba comédien ndenge na ndenge. Pe boyoki soka yeba na ba comédien ezali po mobali na ye azaki producteur. Boyoki makambo ndenge na ndenge. Alors bandeko siko nga na naloba boye koyeba na ba comédien eza normalement eloko moko kaka normal no deka yo yebanaka na bato ezala mobali nde mutu apresentaki bango me koteka pe na magasin eza normal ye pa koyeba na ba comédien mosusu to akoyeba na bato batekaka na magasin bayebani na bato ebele. Ata nga nasali magasin na tie yo ndeko ozolanda nga nga namonanaka te na magasin. Donc yo mutu bakoyeba po baclient oyo bakosombaka bakoyeba na nkombo na yo, bakoyeba na elongi na yo, babanda osolisa yo meme to yo banda osolisa bango po boyeba kaka eza petit détail. Me détail ya monene ezali oyo eza mpo na mama Nicole te na mobali na ye kaka te. Eza mpo na bacouple oyo lelo yo
balingi basala bafaire ensemble na mobali to na mwasi. Surtout baafricain mingi soki azwi mbongo aza na posa asala salon de coiffure to asala afroshop batekaka biloko ya kolia to amélange. Nakanisa awa na poto kobanda na Portugal oke suka na Suède, tous les Africains ya bato mwindo biloko baza nango ebele po eza na baafricain ya bato mwindu baza mpe na babiloko mosusu no, me biloko baza nango ebele ezali bafroshof na barestaurant to restaurant bar. Biloko baza nango ebele en plus ya mike ya minene mpe ezali ya bien neti restaurant Inza na Bruxelles. Alo bandeko restaurant mosusu mpe ezali barestaurant bar me ezali mike bokomona yango minene mpo na bakongole me ya mike mpo na modele ya mesure ya ndako te me mpo na kategorie ya barestaurant ebandaka na mesa modele ya koservir batravailleur toilette cuisine biloko ebele mpo ozala na kategorie. Sikoyo bamagazin ya bafroshop na basalon en tout cas eza bapetit affaire bapetit business. Me bato baye lelo bazwi mokanda soki otuni ye awa ozosala ndenge nini ozomona vi na yo na poto akoloba boye awa nazwi mokanda na kotravaye moke nsima na beti bakwenda vutuka Congo entretemps awa na poto mosala na kanisa na kotika nasala maison na nga ato tuni ete maison nini yo moko oyebi oyo ya kosala afroshop restaurant kutu ezalaka mingi motu alinga loyenge to motu asepelaka na bambiasa bongo basalaka restaurant bar mpo mona moto akalme azwa ide wana bawana mpe baza kalme nazoloba kalme na ndenge nini. Par exemple aza moto église totya église de réveil donc aza motu mo baeglise oyo akalme wana akolinga osala te. Me bo bandeko tozolobela likambo ya mama Nicole na mobali na ye. Sikoyo babino ba oyo nalobi eloko ya liboso fo koyebaka ke soki boza na couple ata bolingani ndenge nini bokeba na likambo etali bosomba lupango na Afrique mpo na bana na bino te. Bokeba koasocie babien na bino en couple bokeba. Nayebi bokoloba mindele basalaka yango eza bien nga kutu na mwasi tofungoli totambolaka na karte moko konti moko nga na mobali tofungoli totambolaka konti moko karte moko mais c'est bien voire même c'est fantastique mais eza likambo ya fitiri nde sikoyo bobandi sika boza na age moko mpe boza kolota mpe boza sire na bino koleka meme mopepe c'est tout à fait normal. Mais ntango boza sire na bino fo kotalaka bato baleka na mokili koloba teki wana ezala bango basala erreur boye mpo ntango tomonaka makambo ya bato mosusu tomonaka direct na erreur surtout soki oza na likambo wana. Donc koloba bango basala erreur boye nga boye te
Dengwana te chéri, dengwana. Pesanga bisou, kamata, moi. Bato ba sekia, te couple na bino. Ata bato bakabwanaka, ya bino te. Couple na bino te. Bajalou kaka na mitema mabe bakoya. Me awa na kati, Yezu azali. Etanke, kombo ya Nzambe, batanga yango pampamba te. Atokanisi pona lokumu ya Nzambe, mekeba. Ekokoza pona lokumu na yo. Alors bandeko, fokotala bato akala. Kotala moto oyebi te. Okokotala par exemple, soko vanda na Belgique, otali Belgique mobimba. Otali basalon oyo yekufa pona nini. Ba maison africain oyo ekufa pona nini. Bazala bien couple oyo. Voire même baza toujours na couple. Ba wana ndefo mitunaka. Pourquoi ze belé boye? Matonge biso mutokangaki yango. Partout ezaki ya biso ekufi pona nini. Ote kufi poto la mugareta. Mais luka source mososo yeba. Oyeba. Donc yo pe so ozalaki wana oninga kanga ya yo pe ta mososo. Nanda yebi. Bandeko cause ya ba faire oye marché déjà. Ekangamaka, ekatanaka, toujours na likambo isa na kata ndako. Nazoloba ba biloko e marchaka ba faire. Ozana afroshop na yo, ofutaka loyer bien, ozana niongo te. Okotsaka bénéfice na yo tina moi. Ofuti pe ndako yo lalaka olie pe, ofuti pe ba travailler. Ozwi pe ba année, deuxième année. Donc, elakisi ozokoka makambo. Bozokoka, bozo gérer bien. Donc, eloko eza na bino kaka ko avancer. Ko mata. Bokokutana bakokoso o bakomersa bakutanaka. Me boyebi o bokosala. Pote bozala bien. Me likamba munene oyo ebomaka yango o bokozala nango na ndako. Likamba munene o bokozala nango moko na moko na motema na ye azokanisa ba projet mosusu. Po ata bolingani mingi, ata bokangana mwasi na mobali. Tango bozo travailler à faire bino mibale, elingo loba, un moment l'autre, okokanisa yo na famille na yo. Ata famille na yo, pa na bango, ba faire na bango bakanisaka yo na bango te, me yo zo kanisa bongo. Neti yo mto sauver famille na yo, na makambo tu. Ata frère no abala, ata sœur no abala, oyebiki te, yo nde moto fo simba bango. Ozala mwana suka, to mwana katikati, to mwana liboso. Ozomona kaka yo. Na moto koti deja nyongo. Bongo ta bando sola suna bandeko na yo. Bozo sola pe ba faire na yo. Bazo peso pe conseil. Bazo lo bano basi bazalaka aboy. Mibali bazalaka aboy. Ata bolingani makasi na semeki. To boyi te boko nye bolingo na bino eloko ekobeba te. Me yebaka ngana zali mwana mama na yo na kotia na pasi te. Yo po tiaka biso na pasi te. Zala penza mayele po na yo na bana. Ye azane mobali akobebisa mbongo na likambo. To ye azane mwasi mbongo na ye akokabaka bango bikabela. Yo za mobali keba boye. Oza chef à famille. Ba conseil wana elekaka. Même na cesse to na likolo elekaka. Alors bandeko,
mwasi na mobali oyo bolingani lelo to si bolinganaki boza na bafaire ensemble bokabulango bokabula bafaire eza bongo nalobi claire soki affaire eza ya mutu moko boza na ntina kokabula te oui po affaire ekozala ya mutu moko surtout so bobalana légalité na l'état affaire ekozala yo moko to so bobalana sur contrat séparation de biens ekozala ya yo moko no alors mais soki bobalana na l'état bosepare biloko ntango boya en couple légal donc so boza na afroshop moko bofungula deuxième soki moko aza na tante mpo akende kosalaka kuna par exemple madame mpo ye moto atikalaka na ndako alors engage moto botya bodi teke boni bokabwa na couple te eza kaka bokabola babien surtout ntango boza vivant bandeko eza conseil ya mabe te même baoyo baza na afrique tout d'abord na afrique yo kutu mobali ata kutu mwasi atya mbongo ndenge nini na ndako wana botonga yo kufa kaka bafamille bakoya ya mobali baye kozwa ndako ya ndeko na bango babita koteka batie deja prix mbongo bakokabola mpo na mwana moko bazokipe te soki yotya nini oyo koloba bango bazoliaka makazu bazokota kinzonzi bazomela ntsamba na lungwila pourquoi pas matombe so mpe kanda eleki bakoti na kaporot agene bandeko yo moko soko tye teti okomona lobi bana bakomokufa ekoti kindoki ekipaka te bandeko ekipaka te rien du tout toyebi bahistoire ebele na bafamille ebele toyebi mpe na bareseau sociaux baADT ya kimpui toyoka bareunion eleka mpo na likambo etali lupango donc elakisi babien jeune homme yo lelo ozali na couple toningo bala osala bafere elongo na mwasi na yo kabola babien kosala bafere na mobali na yo kabola babien eza mabe te kozwa ide papa bana mbongo nga na nango nalingi tosala bafere yo tya mayele tosalaka boye to nga na kotya mayele yo salaka boye eya mabe te me ntango boavanse bokomi na expérience ya 5 ans ata 3 ans bafere ezomarche bocreye deuxième mpe bosepare babien légalement bozala na avocat bozala na notaire mpo mokolo koyindela bino bokobebisa mbongo na bavocat mpe solution ezozwama te me ntango boza na bavocat avant boza na notaire ekokoyindela yo bakokutana na beton ya makasi ya maseki te donc avocat mpenza bokutanaka eza kaka te na ya na avocat moko nafutaka boye par mois te ere moko likambo eza te bokutani bosololi botali so badossier na wana ayebi mpenza ke ozalaka kole sere na ye rendez-vous na avocat okofuta lisusu problème eza te ezalaka nango ba 100 €.
po bosolola kaka ya nango lie mbongo wana ekosauve yo likambo ntango ekokwea nga ekozwa tan te oza mpe na tan ya kopesa baexplication te olala mpenza pongi avoka azosambela yo koleka makambo oyo olinga koloba grand pongi mpenza ozozela résultat surtout bozwaka bavoka soki ya bato mwindu bali zwa deja ya bato mwindu kokipe te soki balobaka nini mpo na ye to aza nini banda na oyo ya yo ya loposa nzoto na yo ya mboka na yo to ya mboka voisin me loposa mwindu nsima nango okokokende na voka ya mokolo mboka bipai yo ozali soki ozwa ya mundele kaka mundele azali mokolo mboka ya mboka oyo vanda soki na France okozwa avoka ya français soki na États-Unis okozwa avoka ya américain ya mundele to ya moto mwendo donc na France mpe okozwa ya ntiye to kaka ya mwana mboka na oyo abotami wana ata mundele ata chinois me zala na voka bandeko sikoyo mpo na kosomba lupangu na Afrique wana eza likambo ya somo lupangu moko te bino boza na poto bosombi eza ya bino mibale te ekozalaka ya motu moko ekozala mpe ya famille te ntango kaka boza vivant eza ya famille te eza ya bino mibale te famille ko ensemble eza ya motu moko ata ntango bosombaki yango botie komba madame emesi bazomona bongo te neti na ka ya mama Nicole mobali moto abengisa mama Nicole na poto d'après bino bokanisi na Afrique ata mama Nicole moto asombi ndako wana ata mobali na ye ata bango mibale basangisi lupangu lokola mobali moto akendeke kuna mingi lokola mpe mobali moto azalaka kuna lokola mpe mobali moto abengisa ye na poto do lupangu eza ya mobali kaka nde mobali soko alobi na monoko na ye te ezaka lupangu na nga te ya mwasi bato bakondima kaka baoyo bani basomba na bavoka famille ekondima kaka te ekoloba mwasi wana tiai na kisi donc guerre eza kaka alors guerre ya famille donc batakaka nde bana wana eyebani boyebi yango no boyebi yango na yo oyo ozolobaki ozokotisa komba nkolo pambapamba na tiaki likambo na yo me soki likambo bongo ntango ekomelaka yo okomobanga bandoki okomomona bango puissant so ekomeli moninga nde olobi onode tia na nkombo ya nzambe na nkombo ya yesu makile yinga elingameli yo mona paster nani oyo mona profeti nani oyo benga ta na telefone mekuta na yo face à face ga un jour na biso bapaster moko boye nauti Lwanda nalobi bavoisin na bino bana na bango mike wana yeba mapasa na eglise moko na Angola balobi baya bandoki bala moko mwasi ya mosala nzambe aganga na misu na nga fo tobenga kini bazwa deja baprécaution pakokopesaki ndoki na lupango atanga ekomba priere te mais avant basolola na ngai liboso ya kosolola na ngai tosambelaki apres koloba bongo tosolai mpe makambo mosusu me kobanga oyo abangaki
mutamukili kaka muta bobanga po bomona ke donc même ozali mosala nzambe oyo edirijaka eglize ya monene soko okutani na bato balobaka fasi boye place nde bakoyeba réaction na yo botalaka na youtube wano Katcher alesi mosala nzambe bible na théorie eza différent sikoyo na pratique bocroise yo na edingwe ntango nde nabwaki bikeko na ye wana bocroise na die edingwe bocroise na Maurice Loma wana nde réalité ya likambo koloba na nga te papa robo ozomeka nzambe nazomeka nzambe te yo nazoloba na yo mutu ntango okoma mfasi nde place tokoyeba mpo ntango nga nalobaka na bino Autriche awa basala nzambe ebele bateyanga te rien du tout simplement parce que soki baza na likambo grave bayaka mpa na ngai bino ntango boza na likambo grave bopesaka mpa na bango balobaka fo pesa na nzambe likambo tu me nga bango le plus grave baya mpa na ngai nga na boya mateya na bango te nazala nango besoin na baconseil mais eza pasi loba pesa mateya moko ensemble rien du tout na tout le temps nasali awa basambela na bandako na nga tozali ensemble tosolola tolia tout donc fo koteya ensemble fasi bo akoka te bien sûr nga nene eloko moko ta mabe ma akoka te parce que eza réalité eza théorie te moko kuta betanga bambata na tune pourquoi betanga bambata nakosambela samble aloba na koyebiso un jour mais te lelo tokomi na 22 ans nano explike nga te ata komelanga te na email rien mazali bishop na demba tani nazwa na mopanza makasi explication ti lelo eza te epuis mpo ezalaki na ndako na nga tozosambela toza bato ebele ntango nazwaki demba ta nasantiraki douleur te namwaki yango pete me natalaki nga robo bakobetanga mbata te na ngai napesa dernier de coup de tête me natalaki modele ya kopanzana nalobi te eza mpe na kati ya ndako na basala nzambe na basere na bafrere bakolala mpe awa batala mpenza mosala nzambe azwi coup de tête ntango ambulance ekomema ye azongi après 2 jours surtout mikolo yango so nabetaki voisin coup de tête ekwei meme na porte ne kuna esali nzela do toleka na polise nalobi te oyo te banda na tuna ti lelo explication eza te ndenge mpe naosala emission azolanda to bakoyebisa ye mpo ngai motufa aluka kaka yeba soki ngai na ndenge nini ata ngai nabosana bakomba bato mosusu na bilongi ngai fo baluka nga kaka naza nécessaire plus que nécessaire na bavia bato ebele me tozolobela nga te tozolobela mama Nicole na mobali na ye na bandeko oyo boza na couple surtout bana basi bosala erreur te ndeko na biso wana miniki ya mwasi akufaki mpo na babie na ye kaka na mobali oyo azwaki okuti babotani bana te me oyo ayaki nsima bandeko basi ebele bazwaka baku koleka mibali surtout bino bana basi ata bakizo ke osomba lupango na mayele oyebisa mobali te eza bien mpo mobali akozwa ne shok mpenza te ata azwi shok ekoleka nango mpo yo ozali mwasi oza na bana obota na ye do ntango lupango bayebi kosomba oyebisa mobali te famille ya mobali okende kuna nini sango no epanza na poto epanza nti afrike
balobi obomba mbongo somba lupango oyebisa mwasi mobali te mwasi mabe me suka nango lupango eza ya bana na yo no sauf soki mpe yo lisusu otie ndeko no avandaka wana lupango ekomi ya ndeko no kaka te ya mwasi na ndeko na yo na bana ndeko na yo mpo mokolo ndeko na kokufa yo mwana mwasi okende botola lupango wana te osala yango kinzonzi te ozaka na poto bakoloba no tika no ozaka na poto bana baokipe na bango te bato afriki batondaki ndoki makambo nazoloba esalamaka deja esalamaka eya te mambo ya sika esalamaka mpe moke te me mingi yango yo bolingo na bino ata bolauka ata bozobina air to na tiktok ata bomela na 1 litre makila kabolaka biloko kolanda mundele te tout d'abord soko olandi mundele betaka na ordinateur sikoyo na mboka tu yo ozali tuna na peyo naza banani bakufi mingi na mokili oyo banani babomi bango okomona bato babomi na miyibi moke bato babomi soki na banani moke me bato bakufi na couple basi bakufi ebele babomi bango na mibali basi mpe babomi mibali me mibali baleki ebele babomi basi alors ndeko moto ozolanda tala bisika basukaka tala biloko babombelaka mibali tala biloko babombelaka basi sikoyo mpe ndeko mosu ya mwasi to ndeko mobali boza en couple bolobi papa robo makambo na biyo oyo olobi biso na couple na biso elekaka te biso na couple na biso makambo ezokende ndenge oyo oza te towumeli deja biso bafere etambulaka nyonso eza bien toleki kutu couple ya Olga Kabelo na kowumela biso 30 ans félicitations fo exception ezala me tala malamu lisusu yo ozomona mobali na yo aza bien na yo me ntango mosusu mpe lupango bosombaka na afrike bayebi yango ya ye to ateka yango asomba na village na bango na village mpenza na village bato bazokamwa batonga ndako moko kuna bakanisi ya gouverneur ya ye ntango mosusu mpe asombaka na poto olobi olinga koyeba ndako yango eza vide eya vide te aza na mwasi mosusu kuna na debana eloko ni ekotinda asala bongo kasi abombelako makambo mosusu to kaka vi na ye to yo na ye makambo mosusu ezalaka te ebebisaka bino na couple malobaka na ye te botala mama Nicole atekaka mingi no azalaka mingi na magasin mobali ne azalaka mingi na ndako bongo te siko bacouple bongo do mobali deja tendresse ekozala mingi te no mpo mwasi azokipe na misala agéraka nini mpe akutanaka na basi na mibali ebele ayebani na bato ebele donc na yo mobali bosekaka mpenza so mingi te donc mobali akokoloba eloko te mais bon bamakambo wana se kaboli bino akokobeta deuxième eloko
ndenge moko mpe yo mobali omikipa na bafere na bino osisi bakamarade na ndako mpenza mwasi okipaka mingi te meme kosolola meme koseka donc bokosepare mpe boza na bino mwasi na mobali me bino moko bakomportema oyo ekanisaka mwasi na mobali ekomisa bino bavoisin donc bozali na affection comme tel te mwasi na mobali bokoma na affection ya grande sœur na petit frère to grand frère na petite sœur boza même pas na affection ya bajimo donc eza problème sikoyo lisusu fo oyeba ke être humain ntango aza couple alingaka affection alingaka batendresse ata oza africain oyo baafricain bayaka tendre te balingaka ata alobi ke ngai nayebi tendresse yango te soki nini ya makambo ya mindele malingaka alingaka motu moko azosekisa ye motu moko asimbi ye elmolobi yo kaka kosimbasimbanga me azosepela tikana kosimba nazolamba tikana nazokalikile nazobeta ordinateur mais ça fait du bien eza couple sikoyo moko azwaka temps ebele na maison aza wana donc aza na temps ebele te akoseka na yo ata alingi asala yango koseka na ye makambo na ye akosala yango bisika ya azali na bato oyo aza na bango na masolo mingi akobeta kuna do yo koma sœur to koma frère soki obakisa Christ obakisi kaka sikoyo wana ezwaka role bandeko ezwaka role makasi yango bomonaka na bacouple ebele makambo ezali bandeko eza esolo apart wana eza na makambo mosusu moko akokoma égoïste donc lokola yo ofréquentaka bato ebele ozalaka na bato ebele likambo kokopesa couple na yo mosusu par exemple kaka babizu wana mpe nango na cadre ya tendresse to likambo boye me mpa na yo koma égoïste opesaki te eza te koboyi me mposo opesa yango mpa mosusu comme te lokokoma mpe na makango oui okokoma na makango mpo fréquentaka bato mosusu wana mingi ata oza na mobali na ndako to mwasi okokoma na ye surtout soki moto yango asalaka mpa na yo to asalaka te ayaka mingi wana to bokangama ma magasin bosolaka mingi donc bamakambo eza ebele eza mpenza ebele oyo ekomema bino botikala leki na kulutu bokoma leki na kulutu yaya na leki yango wana bokabolaka bakonti na bino bokabolaka babien na bino ntango bolingo ya makasi légalement bozwango na maseki te botyango na konte ya bolingo te bosala yango te bato ebele bamagaze kangama bana mpe bavie koma kita mata soki mwana resir ye babundi kaka na uraga wana ye moko aresir vie ata tangi baklasa ndenge nini ata buki babika ndenge nini lo bino bapara bobimi esheki
parce que bomipesaki na makambo bozwa kolota ndenge mosusu botondaki sire na bino na ndenge mosusu yango bino baoyo boza na bafere sikoyo to bolingi bosala bafere en tout cas bokabula yango légalement bokabula légalement lokola mpe bamisusu bafere mpe yali ekoma neti église non na église bon église moye bokabula yango ya te bokokabula mpe bosali mosusu kote so mobali aka paster te mwasi abatize akoma okende te to bosali yango ebele bana na bino bakoma agere to bandeko na bino mosu ya famille bakoma ogere wana mwa assurance ekoti tokosala neti baeglize ya mama olangi na papa olangi baza na baeglize ebele bageraka bien lelo bana bango mpe bageraka bien mpe bapaster baya kuna ekendeke bien mpo église bareligion nyonso tout d'abord eza mpe bafere makambo ya nzambe na affaire soko ndimi teke eza affaire eza business donc okwei soko olingi oloba kaka eza bonzambe nga kaka nzambe alors zela vie ya Jean Baptiste ata bakati yo mutu te obanda olia mabangi bato mosusu nde baosala église na nkombo na yo babanda oteya nde te bakati yo mutu na apesa na Herode mpe bakoloba ekomama donc baeglise tous les religions ya mokili eza bafere liboso do wana mpe bino bapapa paster na bamama paster apart apele oyo bazwaki ya nkolo to diplôme oyo bazwaki lokola mama paster Yvette Kalombo megal bafere business eza business mbeli bandeko bolingo ezokontinue mais entre-temps mbeli bosali restaurant mbeli makambo te oyo ya mobali na nga nakendeka kolamba te yo kozwa kutu plus olambaka lisusu loba ye mpe azala comptable wana bo mbeli sino te soki alala pongi aza eloko te na kati kaka asala donc ya kozwa moke yo ebele me lokola boza couple bolingani mbeli sikoyo nazoloba ntango boza na bolingo bakonte ya banki bokende kabula yango deya so boya konti moko nga papa orobomu nalobi lopangu mutu na mutu asomba na ndenge na ye na Congo mpe gangaka partout eza lopangu na nga mpe esalisa ye video aloba lopango eza ya mobali na nga oyo mpe aloba lopango oyo eza ya mwasi na nga somba bongo bandeko bandeko bongo ate kobota likambo me oza na babien na yo ekozala siko bien mpo na bana ke bande ekenda maboka bandeko no te mpo bandeko no yo moko kopesa yango bango osobi lupango lobi bandeko na ngai bavanda ndeko no tanga bando vanda na boti te to aza na bana mibale ye bafutaka so balocataire te afutaka so loyer te pa baye amitungisamaka susu te akobota 5 mbala moko mpe ndako lokola ya mama Nicole to ya mobali ya mama Nicole to ya bango mibale soko otie ndeko na yo ata utaki mboka bon bata mboka mpe balaka barishe ata utaki na site na ndaka manzanza soko akomi wana akanga lupango na fungula atie kiti libanda agumbi makolo baba nomone mokolo ndako wana
ata balobi te ezaka ndako ya ndeko na poto pamba bazomona ngo mpe ya ye mpe ye akomisa yango ya ye akobotelo 14 bana azwi na 3e femme atie na ndako parti ya likolo mpe atie baloka te bongo yo sika oluka obimisa ye ntango akomi na 3 femmes 14 bana bimisa yeko bimisa ye na bandoki bazalaki na mboka bakodekole bavion okoliama place wana nde kolakisa makasi na yo so ekomba nkolo ntango yango pampamba te nazokompare nkolo te nazomeka nkolo te me yo moto tanga akomba nkolo pamba meme baotilo lipa na mateka fo kotanga kombo na makambo nyonso na pamboli yango moto atilo lipa na mateka asomi manteka na misu na yo otela yo mpo kaka atengimisi munoko olobi azotilo na motema mabe obeteli bapriere milai me kutana sikoyo na vrai likambo bapriere ya molai totala yo so bakoleso bible te neti katiere wana balesaki motei wana na Lubumbashi totala yo ntango mosusu mpe kolonga ndenge nkolo yesu masiya alongaki na ngomba Golgota ndenge tema eteyamaka me soki okoki te mpo bandoki bakasiri na bango bavandaka baolia makazu bazomela ntsamba longwila ya basi bazoyemba banzemba mboka bazobina bazoyetola bango sireleka bon nga papa robo na sukisi awa botikala malamu surtout na kobanga na kokanisa te bobanga te bobule nde bien c'est votre vie nga papa robo 57 ans nazalaka d'accord na vie na vivre makambo mosusu ya mike na sepela nango te nazalaka na d'accord pourquoi parce que mokili oyo en tout cas nayoka kaka elengi ya trop makambo ya mike oyo nakutana nango bino bokomona yango grave me ngai namona yango petit problème ate swinge te esali pasi me ngai pasi wana kokoyoka ya ndenge mona yo te ezaka neti batie libanga monene ngai nyonso tobeti libaku ata toza 10 tokomona moko azolela makasi yo moko tuni me biso so tobeti libaku ame yo ozolela ndenge nini tokomona mosusu azoki mpe makili ezobima obe yo ozolela te nini ta makili ezobima abitika ya petit problème peza bongo asentir douleur te yo moni makila yo moto moni c'est ça la vie yango mokili oyo yango nalobi na bino Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss de boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba
Hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.